escroquer toujours molimo akipilitango eza na maman moko na Belgique ayaka na Congo mais un pasteur a escroqué papa niveau ya bongo non pas maman wana okukuta ke kuwa na selemi pamba to mais okukuta ke na marche na bango na musali wana ya Nzambe à cause de la siamo na basini songolo ya kipilité panaye mais en négligeaka yango parce qu'il y a monaka que l'essentiel n'a pas trouvé solution à vos problèmes et aveuglé. C'est ainsi qu'en arrivant ici, après parce que la personne ne cherchait pas les miettes. Oui, il y a bandai qui de la on a découvert qu'il y a un bon médecin de la miettes. C'est ainsi qu'il y a perdu bon. Le rôle de la miettes tant qu'on a pénacé à se servir, c'est ainsi qu'à se servir un pasteur a escroqué mon apoto mon dimimo bokayekin na séjour a escroqué mbongo. Ils ont sonné ma maison, ça peut na réputation, et bien passer dans Nzambe ya Congo. Si réputation, ils ont béba, mais mon trou langé ko comme ça va être. Mais va pas ça bien sous confiance, exact. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabino Nyonstuboso, la Nabiso de partout. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa Simananto, Yakolobake, Nzambabwe, Tokwaye, Lissusu Wapinaman, c'est un grand merci, Nabande Nyonstu, Basute Nabiso. Là, je vois notre papa, le pasteur, fait amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na Philo Mukoya Motema Bivin, c'est de Homo depuis Londres, Pena, Maman Gisèle, Luke, le Motema Papa Emmanuel, na Boston. Papa Nabiso Blaise motema ya mama mami mbunga na Suisse nzamba lola amona bino bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé dans les saints toujours na cadre ko informer bino bien aimé na émission le rien que la vérité to kolobelani je crois que bandeko balanda émission moko na salaka na prophète Marquis pena papa moko a salaka intervention na ye na poto bien aimé dans les Seigneurs un pasteur nenge a tout bela qui que non moninga na pasteur aliesa qui kindo qui bien aimé dans les Seigneurs bon monaki ba émission bandeko ebele batina ba message en tout cas ba c'est plein nango makasi bien aimé dans les Seigneurs et le kon ezo ko ba toujours bien aimé dans les Seigneurs et comme que ezala na kin en dehors ya ninyo bazo benga so kaba juif ba zolo ba ke imagine de kotikuna awa pe na kin ba pasteur monsieur ezaki azote azo mais azana kindu est-ce que un pasteur to un chrétien ba kopé collier c'est kindu ou comment bien aimé dans le Seigneur to ko vraiment na pasteur Richard Kazadi oyo vraiment aza awa et salama na poto et salami pe du sous na kin o ke ba pasteur sorcier bien aimé dans le Seigneur tozo kende wapi et au juste toza na pasteur Richard a romero fumula biso qu'est-ce qui se passe vraiment na kati ya corps du Christ shalom l'homme de Dieu shalom papa boni papa. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Lilo wana bande bazolanda yo. Topesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Émission oyo e bana ko edifier bino. Na koyoka mpe kolanda yango. Nzambe abikiso yazali kobela. Nzambe a visité moko na kombo na Yesu. Amen. Amen. L'homme de Dieu toujours na cadre émission na biso na ninga vraiment sujet lelo. Par rapport à l'émission bande bazo na biso balanda émission moko pasteur mo atubela kiawa na poto ke muninga na pasteur aliesa ki kindoki ba makamo pezo salama na kin komi pe ko salama na kin papa o me un peu ko talisa biso ko di ke ce tozo ke ne wapi soit ceux qui osent na kindoki ndeno ko se découvrir que basi baliesi o kindoki papa réaction non par rapport à pasteur o baliesi ki kindoki pas muninga na pasteur. Merci beaucoup pour la parole. Ce n'est pas étonnant. Autant il y a un verset biblique. Oui, papa. Vous allez 4 dans le Apocalypse, chapitre 12, le verset 17. Balobi, et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est que Satan a longa Yesu. Et le kola zouan pifo ya koyeba na kolonga Yesu te. Bitumba na ezamena diriger vers batu oyo bazali ko garder commandement ya Nzambe. C'est-à-dire quoi? Ba chrétien
oyo bazali mettre en pratique la parole de Dieu. Les chrétiens pratiquants. Les chrétiens charnels, Satan n'a pas de problème parce que vous avez déjà à un certain moment vous avez au service il y a Nzambe, à un certain moment vous avez au service il y a Satan. Mais bateau bazo sala effort, va garder témoignage. Il y a Christ, cheval de bataille à satanisé qui va nous détruire le bateau. Mais le problème est que basali Nzambe bele bazo se faire piéger wa moment. De quelle manière? Quand on a 1 Corinthiens makomie lobby, les mauvaises compagnies corrompent toujours de bonnes mœurs. C'est que Moussali Nzambe tala d'abord, tu te fais accompagner de qui? Tu entres en connexion avec qui? Parce que les mots utilisés aujourd'hui, les allées connexion. Vous arrivez là-bas, il faut créer une connexion. Ça va vous permettre de voyager, ça va vous permettre de bénéficier d'une expérience, peut-être exceller quand on a musala na Nzambe, ba tomwami, ba bazali na renommée, ba oyo bazana ba richesse, ainsi de suite. Beaucoup yeba secret na bango eza ezane. Mais les simples ne trouvent pas que c'est un piège. Ngai na tunaka mutongo ko ya ko mandenge wana a se servir na expérience yana yana. Et na koluka mena ko approcher mutongo. Koluka mena ko yeba comment ye atomwami, comment ye banzela ne fungwami et au se piéger au monde. C'est ainsi que le rôle a déjà faible. Les brossos ya oyo moni pas inaye avec facilité. Oza sa merci. Yesu apekisi bana Israël lobi baba la basi ya bikolo mususu. Parce qu'il y a qui va oser le piège qu'on a. Salomon a bandi malamu na Nzambe. Asengi total si le kola exemple ya malamu asenga ki mbongote asenga ki sa sagesse pas na Nzambe. Toté ya tozo loué. Mais toye bisa aussi bato Salomon a sugande ndengini. Salomon a suka musika na Nzambe. Pourquoi? Parce que Salomon a yebaka na kotele mele mobeko na Nzambe a se piéger ye moko na kozwa pembeni na ye basi ya papai. C'est ainsi que basi wana quand bien même yazalaki na Nzambe influence na bango ele kaki makasi, il a fini par nguma mela banzambe ya papai. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé musika na Nzambe. C'est normal que mwana na Nzambe musali na Nzambe soki obandi komitika ozwi eye bana kwatire yo succès eye bana kwatire yo gloire eye bana kwatire yo Satan lelo ayebiki okenda kwa nganga ayebi yango Satan ayebiki ndengo za wana okokende na maison songolo ya logique satanique. C'est ainsi que Satan akoti ba évangéliste na ekati na église alati sultan ya ba pasteur ba apôtre ba ceci cela. Ce sont eux maintenant qui commencent à détruire les vrais hommes de Dieu. Ok, papa, parce que c'est comme si aux autres impressions on dirait que la plupart il y a basal nanzamo bazali élevé na mboka na biso bangonde bazo baby saba oyo bazali élevé que bazo initier bango bazo pesa bango magique ndoki ou comment? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vais dire ceci. Les ana basal nanzamo nzambe mo batomboli apesi bango poso. Ok. Ces gens-là ne sont pas influents. Il y a beaucoup de pasteurs dans cette ville, il y a Kinshasa, où il y a pas financièrement et matériellement. Vous comprenez? À ça, la tapage, mon côté, il y a ça, ensemble dans le calme. Mais, il y a Satan, il toujours tapage. Tapage, il y a pour tirer ban ensemble et mais pour nous tirer même basal ensemble. C'est ainsi qu'avec leur argent dans cette ville, les Akaka, convention, symposium, ceci, cela, nini, partage
à un certain moment, bakati réunion, balobi, c'est le moment de tisser des connexions. Et aux autres tisser connexions, na ni pour ni. Comment ça? Banane en place en papa yo moko ou comment? Te bazo pesa au repas batu nyonso. C'est le temps il y a tisser ba connexion. Connexion ezanine. Peut-être ngai na yo to ebanite, na ye pa na yo, na lokana tisser relation na yo. Vous comprenez? Vous voyez pendant comment on a maintenant que les pasteurs qui sont pauvres ont toujours tendance à kokende et pas yaba bazana pas moyen et peut-être ba oyo ba banzele fungomba voyage mingi parce que eux aussi bazoluka ke ba ministère na bango fungoma na nzela ba voyage et puis ba comme pe na ba moyen. C'est là où que plusieurs bazeliko okwe. Et un autre problème c'est quoi? Ezana ba oyo bazotinda mutu pasteur wana balobino yo il faut que je musali na nzambe songo okomona yo ke koluka yete ye moko bande ko s'intéresser pas na yo. Ah bonjour pasteur, pasteur yo ya otala ngai te. Bon ça va jour moko boye mo rabi abimelio non papa na banda ka koleka na peso maintenant okomona ke mutu azu s'intéresser mingi pas na ngai mais ngai au contraire na sala ke fort moko te il y a ko sala pe pas kende pas na ye on monde maintenant obligé yo payer oye pendant ko sala pas. C'est ainsi que la relation va mais ye moko ayebi nini azul ke pas na. C'est ainsi que occultisme koti makas ngai na yebisa yo ke moto aliboso ya contacta ngai ayebisi ngai na zo peso ministère soki ondimi bato bakotonda wati na nzela. Il s'était présenté chez moi le rôle Moussali Nanza. Mais aya qui place Nazala Guinée, Nabanda qui co-organisé Bakour ya droit de l'homme dans l'église. Il est venu comme on pour se faire inscrire qu'on a Rolanda Bakour ya droit de l'homme. Et c'est pas là qu'il a profité maintenant pour nous proposer un gars, c'est que lui croyait être une bonne proposition. La deuxième personne, on avait travaillé une solo dans une émission et elle Tobimi, il y a un monsieur bien vêtu là, tiré à 4 épingles, où il y a eu un rangaï, il y a eu un pasteur, il y a eu sponsorisé l'émission. Vraiment, na sepeli, na verbe non facile et na ligne lancée dans les médias. Mais à condition que ça n'a pas sur une photo sur le côté. Je comprends. Ayebi ngai pour choisir médias ya lulenge nyonso télévisé audio ainsi de suite c'est que audiovisuel nyonso ba chaîne yo koyeba na kokona moi je vais dépenser mon argent na tuniye makambo na wo na côté ya te ponzamba pekisi na te yango ou bien parce que toi tu préfères que na te yango te ayebi ngai pasteur on na ville ya o ya Kinshasa. Même ceux qui ont engouillé en Nengeni, et le gouvernement qui va travailler pour les amis. Oui, ils ont le boulot à mon ennemi, ils ont c'est pour bien Samotou, c'est les médias. On a répondu, papa, ceux qui ont un ministère dans l'Inzambe, à l'objet qu'un jour, dans le ministère dans les médias, je le ferai. Ceux qui ont un Zambé, à Tchaportoanate, je me contenterai à Rosala, devant un petit auditoire où on a jusqu'à mon départ. Le plus important pour moi. Non, papa, on sait que plus pas y a des jeunes pasteurs qui ont initié. Bon, nous avons une statistique. Mais d'après ce que je suis en train de voir, de par ma pratique, où les jeunes pasteurs savent, au commun que quelque part, bon Zambézat. Parce que je peux vous dire qu'il y a des églises de réveil aujourd'hui au Pays Papa. Où il y a une maladie, où il y a un problème de délivrance, il faut payer sans tape. J'étais assis au côté d'un pasteur, il y a un téléphone. Sœur, on a un problème, il y a un problème. Atuni, on a un âge. Non. Sœur, on a 34 ans. Aïbisi est bon. Salabou, Zomungo,
tozosambele lango oyeba na kochia 34 mbuma ya mungu kati na mai osho nani otied osokola après ozonga na sambele c'est que ozokuta qu'il y a des pratiques ozopesa tanzambele kumta ya certain niveau c'est que comprendre que batubel moi je connais même des pasteurs où yazo salani il y a finga même banimi le chef ah bon même basalo il y a travailler na bango kangela ka bango a hotel msebin ali alfin telema na msalo yo za associé na ngai aux mal éduqués yo ko combattre ngai allez zobi na kangango bima na mono lisusu wote après la telemi lobby na église mutu non so ya monique azo sepela mutu ya kiya le bobi ndini non so bogen et dans une semaine 2 semaines botinda mutu ya kotala bokokuta ke na église trouver kozala te parce que oui on a kozala remplacer et quelqu'un m'a dit pasteur au moni ba bitumonyo so nasala ki nangwana papa vraiment dernièrement na jui ndeko moko utika nanga ndeko wana vraiment kanginga nzoto vraiment ndenge na zaboye motoko kanga lisusu asante ni pasteur un pasteur okangisi nzoto aw après kobela na ngai yaw ayiko bisanga papa moni ba bitumba nyonso yo zokutana nango yo zaneti oyo ngai mpe nakutana moni papa kilangi bambasu kobela ainsi de suite mais nakutana ndeko moko tikananga akanginga nzoto babiloko c'est que ayaki po te ya ngai pe na tuna ye peut-être ndeko wana aza wapi aye pe kanga nzoto mais na yebaki na kostope yo pasteur kanti nzoto mais aux hommes pagans nous allons sur tu as abandonné la foi et désormais comment est-ce que moi je peux te considérer encore comme musalina na Nzambe parce que toi-même au tout bélier païna nangai moi je vais te considérer désormais comme un pagan. Mais il est toujours là. Il a son église. Il y a des gens qui viennent là-bas. Qu'est-ce qui ne prouve pas que au-delà de Kangi sans auto, le comme Soussou, où il y a permettre les lots, à Sala où il y a Sala Katina Église, mais c'est un jeune. Parce que par rapport à Mikolo, papa, jeune pasteur en Bazoya, on dirait que tu n'as pas un poste, il y a cause de ma casse, cupidité, les amis, n'a pas pasteur, il y a Mikolo, yo, na Zoya, tes amis, papa. Papa, c'est ainsi que Oyoki est Sozoloba. Prince Yamokilo, il y a Zoya, pendant la ménazane et l'Oknaï. C'est-à-dire quoi? À Colon, on a été pour à Koutangana et l'Ona. C'est que ceux qui ont été à Colon. Mais quand toi tu es déjà un pasteur qui ne voit peut-être que des grosses dipes, qui ne voit que des grandes maisons, des villas, ainsi de suite. Papa, Satan a reçu avec facilité. A routine de l'eau, a envoyé Naï, Baya pour proposer Yango, Zela Moukou, Yamoukou. C'est ainsi qu'est belé, Bazo Kokate, le rôle de une église. Parce que par rapport à ce que papa, il y a un pasteur, il y a un jeune de prière, pour escroquer. Toujours mon lima cupidité, on est dans la maman moko na Belgique, ayaka na Congo, mais un pasteur a escroqué papa. Niveau ya bongo non, bosolane quand que yo posolana banimba prière bani maman ye. Pas ma caméra, ce qui a mis en somme, ce qui le pense, je crois. Après, si papa n'a spirituel confiance, bah prier, a bien depuis qu'on a un poteau, mais pasteur a qui mis dans bon papa. Ce qui il y a terrain, moi, parce qu'il y a le pense, il 20 000 $, quelque chose comme ça. Nous avons fait un conseil. Même un gars indéngé n'a pas de yaboui. Avant, il y a aussi la confiance. Nous avons un Zambie, Sambela Penzambe Alexio, Pasteur Richard Aza. Ce n'est pas parce que nous avons été en Zambie. Satan est là pour nous contenter Jésus. Aïe qui est bière, aïe qui est sandumba, aïe qui est pas parole. De deux years, je me crois que le baïete, bafo bakoye banakoya. Vous avez même la capacité de se moto liko. C'est-à-dire,
les miracles ou bien les fausses guérisons ezalité et les mots ezali kotala ce que pasteur oyo aza ya nzambe. Mais mingi bandimi ebele soki amoni ke miracle guérison tellement que y a un problème akolanda ke non c'est que pasteur wana aza na nzambe. Donc beaucoup ya bafidèle na église bazokima nsima ya bamiracle papa te naboyi te grâce oyo eza kati na motu il faut moto apusana mpo grâce wana esalisa ye. Mais ekozala mpe erreur te soki mpe totuni nzambe toyeba motu wana aza mosali na ye to te. mpona baoyo bayokaka na bango nzambe te baa na grâce wana te ke soki atuni nzambe arépondre. Ok, mpona baoyo bayokaka nzambe te papa nakomema bango na expérience ya Gédéon. Gédéon amoni ange na nzambe abimeli ye nzambe alobeli ye oza vaillant héros eloko ya liboso ayebisi nzambe mpona ndimaka eza yo tikala wana akende kolokela yo offrande. Akei azwi meme abomi atumbi aye nango aye kokutaki nzambe aza kaka wana. Après cela ayebisi nzambe te mpona ndimaka eza yo nalingi ete butu ya lelo omoni rozo oyo toyeba na kokuta soki nalamuki na tongo alobi nakuta yango glace ekangami na se nyonso me na rozo glace eza te alamuki mpe na tongo akotika ezalaki ndenge wana e butu eye ayebisi nzambe kolemba ngai te mpona ndimaki eza yo nzambe ya Israele nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob nalingi ete lobi mena na tongo ezala le contraire nakuta rozo mobimba ekangami na glace me na se glace eza te na tongo mpe alamuki akotika eza ndenge wana nde ayaki kondimaka eza nzambe ya so même mosali ya Abraham eza de Damas ntango Abraham atindi ye akende kolukela Isaac mwasi alobi nini mwana mwasi oyo akopesanga mai mpe apesi na bibwele na bashamo na zemi yango mai ekozala sinike ye wana nde mwasi ya mwana ya mokonzi na ngai. Soki oyokaka mongongo na nzambe te soki ozali na grâce prophétique te soki omonaka na bandoto te sala expérience oyo nazoyebisa yo nzambe alobaka nzambe akopesa yo signe likolo ya mosali na nzambe songolo likolo ya moto songolo. Okay. C'est que soki ozongi epa mama wana okokutake ku wana esalemi pamba te me okokutake na marche na bango na mosali wana ya nzambe akozala siamo na basigne songolo ya kipilité epa na ye me anegligeaka yango parce que yamonaka ke l'essentiel nazo trouver solution na baproblème na ngai et aveuglé ye. C'est ainsi que en arrivant ici après kati na ku parce que la personne ne cherchait pas les miettes oui abandai ko tindela ye voilà découvrir que zana mbongo mais tindela ye ba miettes. C'est ainsi que ye perd le bon le rôle tindela ngaba miettes tango koya ngai pe na se servir. C'est ainsi que se servir à qui. Mais papa, ils ont sonné ma belle. Un pasteur a escroqué mon apoto, mon dimimo, Kayekin, na séjour a escroqué mon. Ils ont sonné ma belle. Ils ont fait na réputation et bien passé dans Nzambe à Congo. Si réputation ils ont beba, mais mon trou langé ko kamusangaite. Mais ma pèse bien sous confiance c'est ça. Mon trou langé ko kamusangaite. Donc on a vu ce matin dans Nzambe. S'il y a des faux, c'est par rapport au vrai. S'il y a des vrais, c'est par rapport au faux. C'est ainsi que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or on ne trouve qu'après avoir cherché. C'est que ce qui est moi si idéal, pour parler n'importe quelle femme. Mais ce qui est cherché, au coco m'a été toujours au na coco. Tout chercher pour passer dans un meilleur sur le bazar. Merci beaucoup, pasteur Richard. Tous on se connaît à l'issue, on a besoin de Kindoki. Ok, pasteur Ali Kindoki, papa. L'homme de Dieu, Toninia qui, bon,
par rapport net ke ya kindoki toujours na masolongo et dans na ex catcher mo pe bo abuta ko lobela ngo ba kindoki mo ex koza ko zo lo tozo pumbwa ke na ibte so ba cha élément voilà c'est que ezana kindoki inconscient papa mais na ko tali sabiso net yo ozana likabona au délivrer ka bande ko moi mi na mona ba témoignage ba sorcier mi papa tozana combien de sortes ya kindoki pe ceux qui que si balié sur kindoki neni redécouvrir en papa. Ok. Na o itali kindoki tozana trois choses. Tozana signe ya sorcellerie. Tozana sorcellerie consciente. Tozana sorcellerie inconsciente. Signe ya sorcellerie ezali nini? Eza mutu azana kindoki te. Mais bacheye étiquette ya bango. Ok, comment ça? On a détruire vina place nyonso ya azokende bato bamona kaki azando ndoki babenga na ye bazo utiliser quoi. Oui, okay. C'est ainsi que bazwa quand même elongi ya motu wana bakokende kosala nango misala ya molili c'est que akoya na ndako ya Alvin avant quelque temps après Alvin abandi kolota na ndenge ya mabe nazomona moto azana misala ya molindeni nazolota ye mabe peut-être ozomona ye azoya kwa fina na kingo ainsi de suite et le kolombo yo komo ko nsanati na ndako na ngai mais azole la vérité ibine lokomo te et parce que discernement exact au finir par remercier c'est que y a problème na ye bacheye bakola étiquette wana pour vie na ye et bonga te moto ko sunga na vie azalate ayeba na souffrir. La sorcellerie consciente ezali papa avant de comme côté sorcellerie consciente plutôt par rapport net que bandeko ezala ke alali alo parce que ba famille mingi et panzana par rapport à bandoto alali aloti maman na azoya ko tuba imbira surtout ki bona pongi ba mo mobile to moi c'est mobile siki maman na bien mutazo lokao bazui maman na moni papa je vous dis ce qui est vrai na ba bon marché na ba barumbu na mona maman akolisi bana na même ba yo kanga maman ndoki na kimukolo basundoliye ka ke pona ke ndota mona ki maman azo elanda na mbela tuba moi sina alota ki maman na ye sorti que papa na ye après ayeko abandonner famille na ye papa. Oui, il y a des choses à ce niveau-là. Maman peut poser la zando qui vrai. Mais na kindoki na ye aboya ko sacrifier banana na ye a sacrifier bato liba ya libana. OK. C'est que kindoki baye bakango tango nzambe ye moko alingi ko bimisando binako na polele. Et la deuxième chose eza biloko yo basala ka soit na bonganga soit na kindoki. Papa. Bazali ko sala nini? Bazali kolate longi ya motu mususu bakei ko utiliser yango pona ko bebisa via ya motu wana maintenant pona motu lokola ngai oyo azali enseigner bien bato bazali ko yoka ngai ozwa directement teke motu wana azali misala moliki malgré oyo mon bolu ka koko templo parce que ceux qui sont en profondeur pour que prière ou comment je ne sais papa besoin autant que chata silencieux et ça va bien makasi na bande bazo landa biso ezali sujet vraiment moko toninga to sola on a papa suite que ya pasteur moko et à l'église même moninga na pasteur a laissé kindoki bien aimé dans le Seigneur donc binomombo comprend que pasteur sorcier ba komi kati ya église bien aimé dans le Seigneur tozali na pasteur Richard nza masa ya raina di kabo makasi ya délivrance to mais un peu ko papa comment makambo bana ko ne balataka. OK bako la telongi ya mutu azane innocent vous comprenez. Moi j'ai vécu ça dans ma propre famille. Ma grande sœur aînée papa ya mobali na ena mama ya mobali ne bazalaki bango basalaki likopa ya kolia mwana na bango ezosimba mais bayaka kozwela ye era balimwasi ya mibali ya bayaka kozwela ye na faiblesse na ye moko po asumbaka mutuka lokola papa na bango azalaki chauffeur apesi ye mutuka atambola na yango
asalaka transport na nzela na motuka mais soki eloko ebebi na motuka aye kosenga mbongo epa mwana na ye eloko boye ebebi na motuka epesa mongo ye epa mais un jour eye koarrive ke abengi papa na ye te otravaille quand même na motuka ça fait maintenant une année nalingi nayeba mbongo okotisi eza combien oyo dépenser eza combien oyo tireli nango eza combien otoyeba nini ya kosala apa tombo yo koma oyo oya kokugere ngai ndule lokola eza ndenge wana zwa motuka na yo e papier yango oyo na stylo nazokomela yo nyonso nasalele yo uta bomwana na yo ntina age oyo ilofo ofuta ngai yango mama pe alobi la même chose mais mwasi ya mibale oyo batindikaki ya bala ezalaki mwasi na bango ya kindo après cela mobali abandi kobela bakende na baeglise te bake kosuka na église moko ya molili place bakende bakei kuna ezalaki église ya bonganga bazwi miroir batrangi ya grande sœur na ngai ebimi bato nyonso balobi seke ye nde azolia mobali na ye e moto wana alobi te bozela oyo aza na innocente balati nde elongi na ye mais tozobimisa elongi ya solo ya moto azala à la base wana batika grande sœur batika mpe mwasi ya mibale balobi bakoma place mobali aza te e mena baye kosala elongi ya mwasi ya mibale ebi mwasi oyo aza ndoki ye nde apermettre tata bokilo na mama bokilo voilà bandeko likongotu ya mwana na bango oyo na bacheve eba na bacheve ya mobali wana kufa vous comprendre c'est pour vous dire que ça ce sont des pratiques purement sataniques oyo ezosalema mpona discussion ya vie ya bato mosusu et soki peut-être motu wana oyo bakendaki koconsulte azalaki motu oyo aza na capacité élevée te balingi basukela na elongi ya grande sœur elingaki etikala vie na ye mobimba na etiketi yaki aza ndoki aliaka mobali na ye et c'est pour vous dire que ça s'est fait mais yo mwana na nzambe ozoyoka ngai batake directement mama na yo te ekozela mpe mwasi na yo moto alati elongi ya mama na yo parce que azosepela te mama no avanda na ndako wana obokola ye amoni ke non mama no azotia ye mal à l'aise et que faire mpona kokende kosala ke obenga na mama na yo akei peut-être kokota na ndako anganga quelque part babutiki eloko na bango ale bayeba na kozolongi ya mama wana batravaille yango atinda esprit moko lati elongi wana eye mpona koyeba na koboma yo ça peut être aussi vrai c'est ça la sorcellerie les signes de la sorcellerie et eloko ya mibale na bandako koloba sorcellerie consciente la sorcellerie consciente ezali pouvoir moto azali kozwa ye moko alobi liloba na kindoki eza ndenge nini bakokoti soki ndoki na elamba bakokoti soki ndoki na miso bakokoti soki ndoki na eloko ya kolia me na eloko ya kolia soki otuni kaka ke me yo opesaki nganguba ndenge nini ebongwani ekomi libre mbala moko ozwi kindoki parce que ocomprendre ce qui est mystique c'est que okoti déjà na pensée mystique donc so bapesi neti ke nguba ntango ozolia oyoki ke ekomi mbika koloba na yo te olobi no eloko moko te papa ozwaki ndoki te est-ce que osoki otuni mais ndenge nguba opesi nga nazoyoka mbika ozwi mbala moko maintenant ocomprendre ce qui est mystique c'est-à-dire déjà okoti dans le mysticisme et là maintenant c'est à partir de là maintenant nde butu bakoya kozwa yo bake na yo ere bakoya na yo maintenant nde bakei intronize yo maintenant na mosala ya bomi ozo comprendre et moto bakosaki ndoki na misu bien na elamba wana ezali sorcellerie inconsciente ye akobanda komona nde na bandoto souvent eza bandoto neti sœur moko abengi nga alobi azobetela nga ndoto ya liboso amimoni baza na ekole
école wana na kiti ndenge tovandi boye na nsima na dossier ya kiti eza na col c'est que soki okole do na yo okangami libelo kobima lisu na école wana te otikali nayebisi yano eza signe ya initiation satanique abandi kobetelanga deuxième ndoto enchaînement maintenant papa ere nalamuki nasambeli nazongi na ndoto namoni maintenant tozouta classe na bacamarade tokomi na nzela namoni mutu moko aza na makila na maboko epuis na elamba nayebiso mutu wana oti kobomwana mwasi moko nde bomoni bakaboli bilamba na ye aza na makila na maboko me bato mosusu bazomona ye te kaka ngai mutu nazomona ye nayebiso bango tokima tobandi kokima toye komona mama moko alati bilamba ya noir na mwana moko moke aye azolanda biso pardon botika ngai te tokoti na ndako wana aye atoke ti tellement qu'il a dérangé toye kofongola ere tozofongola kala mingi te namoni grand frère na ngai mais grand frère nazala moto misala ya molili aye ayebisi yokanisaki okokima ngai yo na place okokende te oyo nga na koretrouve yo te tout d'un coup mama wana a disparaître amoni batikali na grand frère maintenant epa bacamarade na ye babanda kolamba biloko ya kolia après ayoki grand frère nazo exige ye ere babandi kolia ya toli ye alobi ya kolia te mais alobi yo il faut li osilisa nyonso sikoy ayoki mongo moko oyo azoyebisa mais biloko oyo bazo impose kolia oyebi yango asituki na pondo asambeli ere maintenant azongi na ndoto ka butu moko wana aye komimona maintenant aza na kati ya yani baza na matanga tout d'un coup matanga ebongwani ekomi fete bato bazolia bazobina bazosepela ye mpe aza wana amoni le même grand frère mpe na fete grand frère azoyebisa ye ayeli ye jus na kopo mela ameli après ayeli ye mosuni ayebisi ye no zomosuni olie ye ayebisi mais bato baza ebele comment yo ozoya koservir kaka ngai ayebisi ye tu dois manger ndeko wana ali mpe mosuni après asituki na po alobi papa ye nalamuki na ntongo nazoyoka nzoto nanga mobimba pasi seke nazali na courage toute la journée nayebisi ye bakoti yo sorcellerie inconsciente c'est qu'ils ont travaillé dans la même nuit babandi na école ya initiation et esimbi te parce que oevite kokole do na yo esimbi te ntango bazongeli pour la deuxième fois baimpose yo biloko c'est que biloko yo omoni yo moto ozolamba yango mais bakotisi yango pouvoir mystique kati na yango mais ero oyoki liloba elobi kolia te otiki osituki osambeli bamoni ke esimbi te nde baye komemo mena na place ya mawa na matanga après ebongoni ekomi fete et tout d'un coup bapesi yo biloko ya baimpose oyo ezalaki jui te ezalaki makila bapesaki yo ezalaki suni ya motu oyo bino boyaki kolenda matanga wana nde balingisi yo c'est que luka nzambe renonce na sorcellerie wana inconsciente soki yo renonce na motema mobimba et osengage na nzambe avec fermeté ke ngai na kosalela monde de ténèbres na kosalela nzambe ekozala na pouvoir moko te likolo na yo voilà comment est-ce que monde ya sorcellerie ezali kofonctionner na oyo eta l'initiation. Ok, merci beaucoup papa. Je crois bien que suite non est prochainement. On me expliquer en détail papa. Et dans la bamisu bazwa kindoki mais baye baraté. Et dans la bamisu bazwa kindoki. Ami ebika ki asambela me na buta pumbwa ka basini moko akuta na bazoli blo na butu ko pumbwa lokola avion. Ou bien ba fête nini o yazala kaka chaque fois yazala kana ba fête ou bien yé ba serva ka yeka ka butu. Non, nalobaka boy bilei ya butu ezala na objectif oyo objectif ya liboso ezali ko détruire vie de prière ya moto soki omimoni obandi kolia mingi butu papa observer kala mingi te vie de prière ko diminuer crainte ya nzambe kubanda ko kokwei wa kindoki inconsciente te wana nanu kindoki te wana kaka envoûtement na nzela ya pongi bazopesa biloko kuna soki eza motif ya envoûtement te mpona kodétruire vie de prière na yo
balingi bayeba na kokoti so maladi songolo na nzoto soki ezali les deux premiers motifs te troisième motif ezali initiation satanique mais soki eza initiation satanique ekosukela na biloko bakolia te okobanda omona évolution eza ndenge nini okobanda mpe komi omona un certain moment okomi kosetrouve quelque part omoni bazoboma bato oza wana omoni ndenge bazokata bango biteni à un certain moment omoni ndenge bazolamba bango à un certain moment omoni mpe baye koservir yo kino ndenge okoma na bandoto ya yo mpe obandi koboma ensemble na bato mosusu yo mpe obandi kolamba ensemble na bato mosusu yo mpe obandi koservir bato mosusu. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Je crois bien que prochainement, suite Nango, donc il va toujours sur la sorcellerie. Koye bape, neni pe que togo ye ba kena famille, moi na koko leki muninga intelazan doku koma. Est-ce qu'il y a des signes que togo découvrant? Je crois bien que prochainement, Pasteur Richard Arozonga du Sousou, papa toko mina soko pese votre numéro de contact. Hein? Ok, numéro de contact na biso ezali 099 26 50 252 otie code ya RDC liboso nazali kozongela plus 2 4 3 9 9 2 6 5 0 2 5 2 des numéros nabiso ya contact sur WhatsApp ou bien en direct. On peut partager, on peut prier ensemble, on peut donner des conseils et je sais que l'Éternel vous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à Arnaud Kamandaza Sima Caméra. Bonzambe, na Bonzambe, Lola. Les autres bien aimé. Si maintenant tu as boto croyez les sous-soirs na mansa zo servir. Biso merci na binonyon stubola na biso bien aimé. Tout le monde ni mbalasima. Que Dieu vous bénisse.